Atawa bikozala likolo bakomisa nkombo ya Yesu. Bokozi bayoboya apo ebyo basala yango sero kola bakosala ko likolo. Maria le sacre de grâce mokozo zalina ye. Avenisi ya muya basi ba ko avenisi te Yesu mwana wa ye. Maria le sacre de grâce mokozo zalina ye. Avenisi ya muya basi ba ko avenisi te Yesu mwana wa ye. Maria le sacre de grâce mokozo zalina ye. Avenisi ya muya basi ba ko avenisi te Yesu mwana wa ye. Itembo na tata na mwana pene limosa. Ngale tata mabukasi bonso nkolo mozali swabi. Kombo na yo ezali nene yango ezali sante. Tika nkombo ya yo nzambe kumisama mokola na mokola. Baba na bayo bayi lokola ndenge siraki kobongisa. Mpoya kuyoka mateya mayo. Kuyoka masolo mayo kuyeba mayo yo nzambe ulindaka pe yo boyaka. Mpote bango bakoma bayo mpe. Papa yo lingi bayeba yo. Mpe balinga yo. Talaka te bana bayo bakoka kuzwa bwanya bazwa na yo. Fungola bango bososoli mpote bayeba te nkombo na yo ezali nzambe nkombo na yo nde osikeli ata motu moko te osili kokoma motu na nzeto ya motu moyindo ezali monene kasi motu moyindo asosoli na ino yango te nzambe otika te basosoli bozala mingi mpote nkombo na yo ekumisama libela libela ezile komisoseko nde ata Mbota la vile maso. Super. Lelo tokozala mingi na mituna mpe biano mena koloba mwa moke maye nayebisaki na mokolo mwa lomingo moto akomaka zoba mbala mibale te soko po komi mbala mibale alors ya misato ezalaka na mwa mayele tozali kosolola masolo ma nzambe awa lokola ndenge mpe basusu boyokaka yango bipai biso oyo bokendeki bozalaki badiangeli bakatholike baprotestant bakimbangiste bamusulman to bato ya magie moto na moto mosika akendeki oyo akanisaki azali koluka nzambe nzambe azali monene mingi ezala baye batangaka bible mingi bayekolaka théologie bayebaka na bango eloko nini wana te parce balingi kaka oyo balobaki na bango na ntango wana batangi kaka oyo bakomaka oyo bakutaka moto nyonso akoyebisa moninga kaka oyo ye ayeba na oyo bateyaka bino mingi balimbolelaka bino te parce na baoyo wana bakomaka bazwaka baexplication te mpe bayebayaki kotangisa bato basusu kolakisa bango bakokai mpe kopesa kaka oyo bango bayebi nayebi kozala moto na mosuni
influence ya mokili ezali kokosa biso mingi. Uta mokili ebandaka nzambe alobaki yango ezalaki kaka na maboko ya satana. Uta nzambe asali mokili parce que po ya satana nde nzambe asalaki mokili. Tolobaka yango na mateya mabe po satana akomaki kosala mobulu kuna. Satana atombokaki epai ya nzambe avant mokili esalema. Azalaki kosala mobulu na ye kaka kuna na ye bato ya mokili bazali te parce que mokili esalemi na ye te. Nzambe ayekoli alobi nakokanga ye quelque part nde abongisi mokili mpe asali biso bayebanso ezali lelo na mokili na biso ezali komona. Boyebi mabe ebandi kaka na ye satana akosi nkoko ya mwasi na ya mobali oyo ya liboso. Tobotami na mabe tokontinue na mabe kaka. Nzambe ayebaki te mokolo moko ya kosilisa satana e akobongisa mokili na ye. Nayebisaka na banganga nzambe mbala mingi ngai nayi na mosala oyo lokola ndenge baboti nyonso oyo bazali na bana bango ya mibali to ya basi bazali na misala na bango batindaki bato bakende sala na bango misala batindaki mpe na bana basusu me misala wana eza kobonga te parce que batravailleur bazali kosala rébellion to bazali kosala mobulu mingi. Mpe mbala oyo papa mokolo société alobi mwana na ngai kende sika bimisa batravailleur nyonso na kati elanga po ezali plantation monene ilona ndenge na ndenge baélevage na misala nyonso kuna na kati banso libanda oyo akoresiste sala oyo ngai nalingi teosala parce que nalingi orecruter batravailleur ya sika ata baoyo ya kasi soko bango babuli makambo ya mobulu ya bapasi ona bango ya liboso bandimi oyo yo ye nango mibeko ngai napesi yo kamata bango na mosala mpo te tosala société na biso na ndenge oyo ngai mokolo société nalingi ngai nde ye mokolo société. Mokolo société nzambe atindi naye akosala naza kosala ezali makambo kaka bato mingi baza kososala te. Natangi lelo livre moko livre wana papa naza mokendi moto asombela kende yango lecture na yango ezali facile te mais oyo nyonso aza kotanga livre wana amoni baza kotanga ngai mondele akomi yango ati yango roman mina roman wana azali kotanga Zaire nomema azali kotanga Kinshasa nomema mais apesi ngai bankombo nyonso oyo apesi ngai c'est bien parce que nzambe apesi ngai kaka bankombo ebele ntango natangi yango nalobi bo bazairwa baza komona buku baza kosomba yango parce que baza kotekisa yango mais bazali kocomprendre te même oyo eleki na miso na bango bacomprendre te oyo bavivre bango bacomprendre te mais mondele asili koye mpo ye alukaka bino bozali koluka te bosalaki recherche mpo ya koluka nzambe te nayebisaka bino na mikolo mosusu te bato ya magie bato oyo basalaki magie mingi bakendeki na magie mpo ya koluka nzambe mpo bayebisaka bango te wana nde okokoma vraiment na niveau ya nzambe okoki kosolola na ye okoki kosala na ye bakoma kuna bayekoli te batikali nde bato ya kolia bato nde kosala banini na baorganisation ya magie bayebisaki bango makambo ya Abraham bayebisaki bango makambo ya ndenge alingaki kosakrifie Isaac e bango mpe bavandaki kosala basakrifise ayebomoni te nzambe mokolo moko alobaki na Abraham asala boyebi nzambe azalaki kolinga babomela ye bato or nzambe asalaki yango oyo akoteste bolingo oyo Abraham akozala nango envers ye to azalaki nango na ntango wana nyonso wana bahistoire mais histoire yango elekaka solo nzambe atestaka toujours ntango ya Moïse akomaki na mikakatano na bana ya Israel meme
po ya nini po moiza ibisi bango te bokondima na bombo bongo bango bakomi nde konyokoma mingi eza histoire elekaka me mokolo moko bato wana balongwaki na bombo toyebi ndenge balongwaki na Egypte. Ngai nayebi mpo ya bombo ya bino ya bato te nayebi kosala oyo ya molimo nazali kobunda etumba monene na nzela ya molimo mpo ya kotika nzela ya mabe bolanda nzambe. Mingi bazali kokanisa te ngai na bino tozali kosala lingomba. Bana sika bayoka ngai nano te soko bazali awa. Ngai nazali mokonzi ya lingomba te. Nayaki kosala lingomba te. Nazalaka kaka lokola mwana nyonso oyo batindi akende kobongisa oyo papa na yatindi. Alobi tosaboye salaboye pote bongabuka. Mwana ya mayele akolanda kako papa na yazabatu. Ngai te naza kolanda kaka ya. Ba interprétation ezali kaka mwa mingi. Compréhension ya makambo mingi bato bazali kozangako. Nalingi nengo nazongisa oya likambo ya mangomba. Bokolibisa na bato bango. Soko na bino pe bokanisa kabongo. Soko moto moko azali kosakroshe na eloko moko babenga yango lingomba azali mosaleli ya nzambe te. Ngai nalobi na bino bongo. Ngai nazalaka catholique 100% na catholique. Oyo alobi ngai nazalaka protestant 100% na protestant. Ngai simbandi, ngai musulman. Bazali kosalela nzambe te. Nzambe alobi bino banso bana na ye. Bisoba. Tata oyo alingi bana na ye akoloba sikawa ya yo forme oyo ya yo groupe yo na boyo ya Kasai. Oyo yo forme ya yo groupe yo na boyo ya Chaba. Oyo forme ya yo na boyo ya Equateur, o forme ya yo groupe yo na boyo ya Bazaï. Oyo wana zali tata vraiment ya boka kimana akoki kola kisabango pasala ba groupe. O tata alingi bana na ye. Akosala yango. Bon, puisqu'il y a papa pour que ça la politique. Moi là où il a koluka a formé groupe ya bana mususu basalo ya bango groupe. Il y a ngiri bota. Est-ce qu'il y a ça que ça papa? Il faut qu'on a besoin comme on a un côté. Vous dites comme on a fait. Baza koloba. Est-ce que vous allez comment le coin? Sokolelo, you lobby, gay catholique, ou ya lobby, gay protestant. Bon, you can lobby tumbate ata na bikolo mususu, bakazo ki na protestant baza ko bomba naka. Est-ce que bango baza ko sala la nzambe baza ko na nzambe? Balobi bazali ba chrétien. Ba Christ. Yesu sala ki ngomba. Ngomba Yesu ko na hono. Oya sala kana tango, ba oyo batanga ka Bible bo yango. Ngomba ngomba na hono. Bon, bino sala ngomba boni. To mo zali ba Christ. Boyo balandi Yesu Christ. Bo sala ngomba boni. Donc ezali na bit moko ko yino boza ko luka. Ya ko kabola bana nzambe. Parce que la kati ya Satana akabwana kikuna na ba groupe. Satana ezali nyoso ya mabe. Nous avons kikuna basusu bien ngango ba esprit malin. Ba esprit malin banani ba diable na ba sorcier. Oya bango groupe. Basusu ba bengi bango ba ange desi. Ndebo yo bazalaka kuna bon na tango basalaka mobulu nzamba bengani bango. Ba groupe na kokutanga groupe ya batesa kana te parce que ngana bango tozali groupe moko te. Buzu wana ino mwa kososola. Po bomuna ti soko mutu aza koloba nayo ngai takana ngai catholique ngai nakuta makina catholique nakutika kaka catholique mutu wana ili nzambe te mpe aza kolanda nzambe te parce que nzambe azali tata ya bana nyonso bana banso na ye ye nzambe afavorize bana baforme sikawa bagroupe contre bagroupe mosusu tata wana nakanisa aza tata malamu te soki asala kamoi ekoki kozala nzambe te parce que nzambe azali tata oyo alingi bana banso basangana autour ya ye talaka ndenge bana baza kokabwana Buza komona ngote. Tolo bata mibali oyo babalaka batebele baboki bana na ba mama mingi. Nani papa wana abuti bana na batebele azalaka na voyage ayiya wakuti bana ba former ba groupe na kati ya lopango dai.
akuti boy ya mama Marie oyo bango groupe boy ya mama Pauline oyo ya bango groupe boy ya mama Louise oyo ya bango groupe na kati ya libota bafana kaboy papa azalaka te tango ya koya akotika bana na ndenge wana esoka tiki bana na ndenge wana ya ligi bana na ndenge te ya ligi libota na ngama mtu question na bobuko le bana matite tata ya libota asalaka ba groupe te oyo alingi kobongisa alukaka ba groupe te soko mutaza ko luka ba groupe alingi kobongisa te boyi bango na bolamu ba yeba so baza ko sala ba groupe balingi kobongisa te na yaki ko sala lingomba moko te parce que zali lingomba te na zali oyo papa alobi te tokei tosala ongwana ngana kosala oyo ya bibi bolongola ngai baetikete nyonso boza kotia ngai parce que naza na ntina ata na moko te naza na mposa nazala mokonzi moko ya lingomba moko te nazali nde koyebisa bino oyo nzambe alingi nazali mosali lokola banke papa nde président ya société na ye soko atingi ngai to directeur général esinga nakomi président ya société ye moko azali président ya société na ye ngai directeur général na badirecteur mosusu tokomi na banganga nzambe bon bachef de division bakomisa basusu baso biso nyonso awotele kaka basali nasalaki mwa mise au point moke oyo bayebi ngai nano malamu te parce que soko na bandi kolanda mokili na koyoka bato bazali ntango nyonso kaka na makambo ya mangomba ebale mbonge eza lingomba te ebale mbonge nde ye lipela ise ezote na nzambe ikokota wana babengi oyo lokola na bandi awa nde ngai ebale mbonge okoki kokabola ngai na nzambe te parce que nasilaki koyebisa bana ya kala na mikolo ekoya bokobosana kotanga meme nkombo ya nzambe oyo na kala lokola boza kobenga dieu nzambe bokobosana yango kaka ngai na korapele bino composition na ngai bokotikala kaka na ebale mbongi liloba ya nzambe wana puisque nalobaki tokozala na mituna mpe liano nazali korapele na bana banso mwa ndambo ya mikolo etikali oyo asuka sanzoi nzambe akopesa biso programme ya mbula ekoya mais déjà na mbula oyo nayebisi biso te sanzo oyo na sanzo ya janvier ezali mabe nzambe akitisi nguya mingi ya kosukola mokili oyo nyonso azali na nguya ya mabe na nzeto na ye ya kindoki ya magie ya bantisi asalaka oyo nyonso boyebi te ezali mabe kende na centre na bino yebisi oyo nyonso yo oyebi yo moko babenga yango balongola yango tongola au moins une fois par semaine sukola mele mai mpo ozalaka na puissance ya malamu na kati parce que ntango puissance oyo eza koya ya kosukola ye ata soki eza kotumba yo okoyoka mpasi mingi te basusu bazali awa bazali koyoka ndenge nzoto na bango eza kozika lelo na ntongo mwana moko ebale mbonge azali africaine moko me avandaka na poto atelefoni ngai na telefone somo papa ebale mbonge motema ezali kozika nalingai koloba na yo wana ngai nayebisa bino te nalobi bakosalisa yo a distance nakotuna nzambe abongisa nakanisika nzambe konko asali yo nga natunaki abongisa mpo ya ye parce que mwana wana azosala badepense mingi ya batelefone mpo ya kosenga badirige a distance badiminue puissance epai na ye peut-être azika mingi te asololi ngai lisolo eza koleka na Cameroun natindaki te na nzambe konko mpo ya kosala guérison moye te bato baza kozika nzambe moto asali ndenge wana ezali contre bazairwa te nzambe azali ndi kosukola mokili ozala ozali na France lokola mama wana ezala
kombo oyo mosusu apesaki ngai moto azali na Cameroun bazali koyoka lokola yo oyo ya mabe ozali awa. Vendredi passé nayebisaki bino yango awa bomonaki molili eyaki na Tongo natuni molili kila nini azili paske ngai nabebi ete alobi ye azili na ye na programme na ye enatuni nkombo na ye alobi nkombo na ye liwa kende liwa nyonso kokende wapi azali ngai nayini pai na yo te naza koleka epai ya bando liwa azali koleka epai ya bando parce que nzambe alobi ke programme ya liwa ekozala mingi oyo baoyo bazali kosopoze na purification dimanche na limboli mingi yango mpenza malamu te na mwana ya elekaki purification kosopoze nango lijelo bani koboya purification nzambe azokitisa nguya ya kosukola nzoto ya bato mabe nyonso eza na kati ezika nayebi naza mama moko azali mesape awa leloko wana azali kozika vraiment kozika ayebisi ngai lobi na sala papa motele eza kozika nabi moyen ya kosala eloko mosusu te ezali na cadre wana barapport nyonso ya licence spéciale nazomona kaka aza kozika ezali kaka ye moko te nabino basusu mingi boza kozika kosopoze ezikelo banya nzambe atitisi nguya mpo te etumba oyo nyonso ya mabe mpo ya kodiminue moto wana tombola sukola mele babai wana oyo ebemisami wana moto wana ekosala mpasi mingi te mesika oyo olingi osopoze nango okosala nini moto ebandi kotumba yo olobi no oyo ekomi maladi oyo osomba to mwa matiki ya monganga oyo ezanga atina parce yango eza mpenza na nsima te ezali nde matiki to banzete eza matiaki nguya bango bakamati basali matiki okritiki mpe ya banganga o nganga naza kolala te nganga kamati biloko mosusu apesi yo oza kokufa kaka okokufa kaka moya kobikisa iti wana osopoze vraiment na purification ozalaka magicien licence eza kokita mpo ya kosukola yo obandi kozika obandi su kobenga badiable oyo eza kobenga lisusu bosala ngai boye na bandi osala esili na yo okokende kaka blage ezali te role na ngai ezali délicat ngai nakomi koyebisa bato oyo bato bakokufa oyo bato bakosala eske ezali plaisir mpo na ngai misala na ngai balobi naloba docteur mon homme attention likambo eza koya bayebisi ngai ekoleka bui oyo azali na mayele ya kosala nini akokeba nayebisaki bino mokolo mosusu awa te ngai na ntango nazali kosolola soit eza na nzambe soit bapuissance nyonso na nzambe elongo ezali kodiscute makambo ya mokili baesprit soko mpo ya baesprit mbele mokili te eziki parce que balingi lisusu mokili te mpo bato bazali kaka mabe bon nzambe ye moko moto azali naino kotolere me akotumba kaka mokili parce que andisaki lebisa bino te soko ye atumbi mokili na moto te bolongola ye nkombo ya nzambe bopesa bankombo nyonso vulgaire na nyonso nayoki te bakosala bino boye ngai nakoluka nalongola bino na mikakatano nakoyebisa kaka bino na ndenge esengeli boye toloba mikano mosusu ekamatemaka balobi balingi basala bato ya mokili boye na boye na boye mpo bazali mabe mpo bazali boye nakamata exemple balobi ke moto nyonso oyo chemise na ye ezali na babuton boye soko afunguli col na ye il faut to azwa maladi moko to akufa mais ngai soko nalingi boye evite likambo wana puisque ngai nazalaka na bango nayokaka oyo balobaka ngai nakoloba nini nakoloba uta sikawa moto moko akolata esili chemise ya babuton te bato nyonso bakolata triko oyo ya col boye bango ntango bakoya koluka bato oyo bafungola babuton bakokuta bino bafungola babuton puisque bokomi na col erule bato nyonso bazali na nsingo ya butu eza na buton bakozwa moto ya kokanga te ndenge bonake président ezokisa yango mawa mingi na mokili nayebana na bato mwa mingi bato yasi ata bango baboya ngai naboyaka bango te na motima na ngai nalingi bango mingi basusu bazalaka akomi na situation moko akoki kobika te il faut na intervenir parce que nalingi bakata nakoki kobisa bino te il faut na intervenir parce que soko na intervenir te ekomaka te nzambe yayibi oyo nyonso ezali kosala mais bozali kotenir compte na message naza kotindela bino te na bandi komona nde lokola mindele lokola baza kolanda ngai sika awa
bino muvandi bozona ndai bazairo mutu bazako yuka ngona matiri na mango na vena sekenga na mukirite ilivera mugida ya yuka ngine bazako yuka kokapelo kola bino bakobanda kotusa yango ko babiki sama medino moyo motengeli buyu kango malama bozali kusakama bukobi zama ndako kosa iyo bitanga mawani parce que la lebi mais la mission va être parce que nous on a pas pour les vraiment mais tu vas on a pas quand on a vu le débat mais quand on dit la vacances dans le sud mais ça va du bon matin la belle maladie on a fait mais c'est plus dans la mer comme qu'on a dit oui on a pas pour les quand on va faire la vie ils ont pas de but na kofi ko bakisele ko moko soko na bakisi akobo mandai kilo wengine wengine kama sidao kwa hiyo mwingine wote ndio kana meza na mwana programu hiyo inashuka ndio tuna tangu mtakatifu ile ile na nini ndio kwa hiyo alingana mkuu ndio pia ndio yemo kwa nini ndio a préparer des milliards d'années avant d'aller mkuu na comprendre non soko le kaka na vile ndio na kufika utakisema kama kwa kama hapa hivi ni mtu kwa sababu ndio ndio nataka kusema kuna mmoja tunataka kukonde ile ni mmoja matata ni ikuparni baki kaka huyo mama boya madu baki zake mungu anaweza kusambia na umini ndio ndio kande ndio 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 na sasa jibu sasa mungu anaweza kusema bibi ndio kitu bibi ndio kitu zaidi lakini na baisini bale Germain ndio tangazaji André ndio tangazaji ngamba puissance kule kama puissance na kinga baisini sisi kwa hiyo puissance wana po bakundola yote uliuza iko bomba ndio na lebakana bangu tangu na kwa ngoma boko lodi na libu kia moto yo motakala ndio kwa ngoma ndio kaka ndio na tumesisi basale identification ni akoloba motakala kwa lodi akoloba atukaba basantu butunga ibulumbu na motakala zaka ndio mokote na ndio kala bibu boyu kaka po balengula bibu na batasi wana basitu babesa na makambo salaka mais ni bibu udari kutala soko bitu kutuyiba yana zama ndio uzana na mukini uzama ni balimbu utika mukini uzama ni balimbu yana zama ndio yana zama ndio mais c'est pas parce que on a fait pour ça rien dit ça on a collé les amis oh kalani na loba nikamboa ndio kile by experience nikula bango batulera kama mabeke ni mulimo ebiengeni mulimo msana balinga tena kaiko kwa mulisi na kotrene na batamabedi ilente pataye nako azali ndio kwa kama sana ikaringi message ete alibaki soko kende kila tango baoji bazali na baile bakoyuka na tena ndio ndio tunazungumza lakini unaweza kusema bila kikao unaweza kwa sababu tunataka hiyo ndio na kama sisi kana nini bana mkila tena karibu ya moyo yao ndio itakana kinge ndio itakana na kwa hiyo unaweza kumla kila jamii bazali kuyuka matunda ya baba ni Mungu ndio ndio kuyuka ngoma nyingi ndio yao wale wakata mtu na mtu amkala na kata ndio ale ba eske na bongi ndio na bongi na mtu ndatombe bale ngulanga iko na kukula ngulanga makamo salaka yana mama natango salaka mokero ubeka na ngene mtu oyi na papa salaka ko bimo bimo noko na mimi mkula kwa kusala soko biloko nini motakala ngulanga ko kendo soko ko tele wapi soko kusala misala nini biloko na nyuko yindi sio moko na sawa batinga yango ina ya kuliko identification hizo na yuri tatu na kutinga hizo tunajua identification kwa mtu na mtu na kabu na hivi ayi bisa yango badenga parce que yuri identification hizo oyo musantu alobi o makam oyo musantu alobi o makam parce que la petite langue ba puissance oyo ko za complémentaire oyo akomona makambo ya bolinyo oyo za komona makambo ya bolinyo yote wale sali somme ya makambo nayo
Mais nous, au lieu de nous, on dit, voilà, et nous dit, la santé d'Aïssa. Nous, on dit, bien, banyamo ezali kolota butu ezali koboma oyo ezalaki kolia butu ete banyama wana eza malamu oladi pongi okomi kolia banyama misili ya nyama wana ezaka ngombe bobongola mitema na bino parce que ezali koya matata mingi nazali komona kuna nazali te komona awa esalaka ngai mawa mingi parce que bozali kaka bandeko na ngai na sukisi wana elaka ezali koya mbobula elaka ezali koya mbobula Nabino sukola yango nabino sukola elaka ezali koya mbobondisa mitema
Apa mukul jembot, musat muto. Bali wa ibalambong ambot. Papa mutuna nangai jadi na dikamboyo usiku bersikol. Ngai na butama na makila ya tatana ngai tindo. Bana nangai babutama na makila wana. Lokula puissance wana iza kupita. Mwana baby chevra na tatanda kubutu. Kama kia sin na melisia. Izamba deugia malambo. Loda yuko lebango, na lebi ulwana ikubunda bindondeke. Nasoko melisi asini. Esa ngelo kote. Kisanse kupilisi yeka. Kuuka kaka ndugu ya bariko yeka. Na ndugu yuko kutoka Petro. Elimaki kote ya libanda. Ikiyemo kala bindugu. Alebi akokiko mele baki. Akokiko sala oyu nyoso ezali mabete. Nesoko yu akei ikawa. Mwana wana. Alebi koko na yeye ndoki asala yemo biloko ya bangura ndenge ya bango wale ngolo papa wala ndenge ya tindo wana kwa kindoka yeye na kitu na kukamata kitu banki yo kitu kisasi zali matatu kitango kisasi za kuja kumi kusali tu kindoka buku ni na motisho ngara kana na motisho ndio ndio za kuna kapila na ndio ya emole ni ya ndenge na ndai basi kufa mimi basi wanataka kufa usinga bango baje mimi kaka bando nani tupati ndio kama kitu kikawa itari bango ngamba na baki na mbula huyo akola kisa kubanda mbula huyo difference ya bauyo badinda kai
tu balanda kai asale la kai na boyi balanda kai tu basale la kai abani la gani difference bukan ko ta mun so o mun ka bango bandiki pati kalaka na kiasi bakufa bukan ka boje inja lagi damate kita lihat bukan no ini kita dari lalu kata aku malam itu lagi lagi no batu pada ini londo bukan ko singa bango bandiki londo kemata kian mwana bota mimi nalibuta moko balaki ke bilamba na mungi na butu kaka papa na mama balaki ke bilamba balaki ni kawa ngula ke bilamba tu balika mpoko kebina mwana kwa mwana tizama de ne c'est le même éducateur na mungi balaki hata mwana bilamba akala bu na butu balaki ke kawa baba balika mpoko balaki ke bakeni ele bini ni c'est une responsable parce que soko talibu ni on est mpoko comme kankera ni pa kusala bu on est mpoko comme kankera apasali mwe mutune mbati bati kuboma bati kulia bati ukiri na moya lebi ikawa usimba berike ije kisamotete ukopete bango bambote malamu mutune ukata kisingo na mutu kimu katana kike kwa sala kimu matatu kene na songo kutina yayo lala kimeni ni ya kwa saondeje alala kitakamata mentiri pote utala yini kisisi ndio yako boka kate alafu na butu yote na songo na mwana lake na laito mpaka nini ingo penza mwayete alaji na nyonga kwa mara mtete sana mtete ndio napinyo kwa omoni ndio kwa na interview ikale kwa mango yo umipoti ukiki ndio kwa nani ubandiki kwa kuruka ngambe azala wayo yusu kuna sasa unaweza kuloba boya makanisi yote wana yamaje sambela mingi huyu yote yudi na bondo ya familia dino ni ya yomoko tena na sasa bado ngula yango continue kutengo na kuchukua kila jambo kasenge ndio kila pesa hiyo kama kujana jana mtana mtu na kati ya mtana ngaya veterinaire sekinga na kii mtumoka kwa hiyo tangaje nyao na ngayo na dinga bote disipite malamo ukasireye sekinga ndini makambwa na study apekinga mbona na study mabeo ya malamo wana sio kinga mtu na ndio kuna wataka yeye soko hiyo petiti mtu kubota izaidi mwenyewe nyao ndio design hii soko aku nilikula kufika zaidi kontakte mpira zaidi bon walivyo kasri soko azali mobali kumwati pote ako kubota tu banyo hiyo ndio kubota poja kunyula vitu bampo bakubuta maiki lakini leo msala na baba pekee kila sala kipote hadi akampo hiyo ndio pekee ya bota bampo kwa manini baba na kulia baba kama kwa kitu sasa kala neno kako ndio kaka ndio utano ekizama la mtoto roho ya baba pekee hadi akampo mwenye kitu na kanisa kila kadini ndio bampo na bikoro mara msiki kama na zarati kuna na internet na sala kuna nao ndio ndio kuna ndio na kolektivu mtu pale bana kuna na kolektivu wana wasinde ndio moko ahizi bapo kulikola ndio na bikoro ndio kile kaka yao moko ya masanta na kwa kulia batu mtu baleve mbegu mtu baleva kati somo ndio kake ndio bandeki sala batu kwa ndio 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 na kile yote ndio moko hapo ndio mambo kwa enoko isale mati kaka na kile noko isale mati hapa mezani tuna basi sisi alongolaka ndio ndio sawa na kile kitu ndio bado ndio balunguli ndio kwa nini na bado kile kitu na ngiri basi oyo ya programu nikina nango ko benga na bapusier omuna pusier mo ndio tango kangiri to boati eko kile nango bona kile oyo wa kile nango oyo po mo kile kula mtike ndio ko basi msiba na kile basi balongola kango po badija ngote bapakuli ndio kuna ayi bakanisi na ndio sala batike donc est-ce que les gens ne bien
yo como lo ngalo kwa napo kanisa ya ni sala tu asala tu yo kuna kuna na poni ni tu bali ko regrete po ya bongo basangi tu na kanisa na bango ni tu bali na msala monene mmoja wana watoto wa bongo tu ya vitu ya kujinga malokolo ya ndai zinga mingi bali ndio oya pekee ni oya pekee mmoja kufikia makati hivi oya vitu zinga mambo yenyewe mingi na ngoe kisema mkaidi basi ya klimabo yuko baza masiki ya Mungu basi ya klimabo yuko baza masiki ya Mungu ndio Mungu iko ya vitu ndivyo kusala huko moja mingi iko kuna dini na Mungu Mungu na tola bele kitu na jamii ndio ile regretable basi Mungu kama kati nini basi unapata dino baadhi au zaire boka kama ile kuna kitakani na bibi boka na ngoe Mungu wa hiyo sali siku ya mindele ya Mungu bobande tambula na mwa la parasol mara mtu antina kire ndara tengi o kama nyao na baya na bangu na ndege na bangu Mbote papa mokonzi mbote bane bale mbonge mbote kombo nanga nyembuta sala papa bala mingi tango opesa kabiso mateya opesa kabiso ba exemple ebele ya masolo oyo sololaka na notre père mutuna nanga eza boye nalingi nayeba soki na masolo wana mode nini oyokaka mo to eyaka lokola na mutu tukola na fandi yao tango angangela kile lo mutuna tak anda watumizi wazalao wakitaka kaka biblia yao msisi akitisi kile ndio kitu lakini biblia yangu bazama nani babeli ni dawa mbele kata ya mbele ndio ayo mna nini mbele lakini tunajua fungua maza kwa mwana lupango ina ndege na ngoma soko na ngambe alili ko benga ngai akobenga ngai na correspondre kaka kuna ndege za kule huyu namona tazama na mke ndio soko azali na mwa kanda wana sala kanda hii pati na natango yango kula nazali na condition normale ya masolo na kuyuka kaka lokola ozali na mukuzi moko ba zako ndanga ubanga tu ndako yote zako sana ningo na huyu ya leo ya dimanche wana zaka leo kumsi wana na yuka na ile bitu na vile ndio nauka na ile loko na kitu na kanisa ndio na bibo isiri na bengi ngoma na mtu apatie na kitu mtu pati na kundanga wana ndanga ki bai maboti yesu kwa kile mungu mwenza matatu ni zaliko kusala ningo matu zaliko na hiyo kuyuka rango pasipo zaliko kembezana lino hawa hii na tangu ngana kweli kama mtu kambote mtu na mtakuyuka ngambe na malengano na matu na yuki ngambe alibi ya yuki yopo lingine afisa reposo huko na tangu wana soko tangu iko na kubinyele etape ke iko papa eloko msisi na dingaka na yeba na ezali na yo ya mikolo nyonso omona ka bato lokola tozomona biso ou bien omona ka bango ndenge mosusu yo ezali na bomoi ezali moto ya bomoi oyo ezali na bomoi te naza komona na yebi aza na bomoi te na nasalaki yango anezi te soko nafandaka awa na Kinshasa oyo na vie normale te nabanda kotambolaka na masolo tobandaki na nzambe depuis 79 ndolo momonaki kaka na ville boma alobi nakende na bikoro natika misala na vanda na ndako ji alakisaka ngai makambo nyonso namonaki yango nyonso mbala moko boye enveloppe te ndambo lelo soko balobi entraînement ya bandoto baza koya kobundisa ndeko akoloba bima na sambo mokolo aza kotia molili moko ya sombo laki ezali en face alobi bima na veranda naza mokendina toladi bato bakende kuna bayebi ndako na ngai nabimi na veranda ezalaka na likonzi moko ya rai orai oyo ya train
Pour la tombe, le femme nous attend, mon démon, la paix, juste en face, il y a un nde balkona ngawa ina vandu wena likonzi okomona na kata likonzi na mutabili kwa kata na nchi kama ina bakwana ngama lo bikobanga te au kusala te bino bino akaba te baita ina kata nchi bino kobanga te bon so okomona ba mukolomisi alibi vanda yo moko na vandi et puis okomona kali kimba biko ya itumba wa diable daga lokola ndenge bomona ka baenje kala ndingona bon bangwana batako ya ngana bibo sikawa nako tanda kutinga libite jila ngana bibo bakumi penal aime kikaba ya bakutala yelo kote ngana bibo bagui batako ya abi nako kanga kiti boyi parce que ni mabengana ngana loko mokote yelo bo ndaka kimate ndiko kwa nacho ngaka na libanda mbele unayeji kinazana na nduma parce que la musique toko ajili bonito na vali bon nikolo yaki na bandiko ojiba bangomo malamu kubanga ibandiko diminuer mais kubanga vidi diminuer na wao bazao oya en face musique ngani pedu oko kala bi bete na mutu ndio sababu ngama tata nini bakamati sango kaka elili pamba ya sango mokozi ya bikosi bayina yi komona kanyo bisirayite oka baje koloba kuna balobi yebi tera sango zile mota tale na ngate kala aza kusakana na bikete yo kusakana na bikete yo baje konimbo yoki mwa kubaga ndia bala kiso sango zile tenda mundo baba lini mutuna sema kwa kolo ya singo kwa baba liko papa ikata kama makamuli mtakima na mtu mbona kama na lobite kwa baba sango zile ayo bantu abikuza kila wakati sango zile zanza kama c'est pas facile liberté zaki facile c'est difficile ni na meseni bo ndio mbona ezeni kila gendarme wao ndio kuna ngaya yaka botu na ayaki na bikoro mala mutu mokolo wana nezaka na bitumba moko ya mui na sisi na ngai na zalaki na directeur belge moko bon yena mwasi na ndio vana ndako musiki enyewe mwasi na yeye na mwasi na zalaki na yeye matele nyingi ngai na zako binda ngoko bitabangote mais bangote ba remarque na kati ya lak ezali niveau ya biso na rive mesisi ezali 10 km mais bamoni ki lokola matiti oyo yaka kokanga lak oyo bakongo ya sika biloko ndenge wana ekangi laki mobimba bango na misa bango bazomona eza matiti me ngai naza kobundanga na bato potanga wana bato koloba na ngai fungula miso makasi funguli miso makasi bakokima etina funguli miso makasi na moi balandi kokima baoyo awa bazomona o matiti ezela matiti baboatekeleka wapi soko matiti oyo awa ekotemba wapi eza nango nde bato bamobile esili nazobundanga na bato ngaka naza kolisa bango te yo wana gendarme oyo omona kawa alobile ndingi bati bakangi libongo kuna na kutunze ikuni kanga matiti ndingi wa na hivi sema hivi ezali milimo mabe na kubundana na bantu na sali la calcul na ndenge na badaki komesana na puissance na diviser la puissance na dit en tout cas vers 16h30 et 17h il faut la faire ce combat ni bango za kama ba tele ni ndanga za kutala matiti ndingi bamoni kaka badikole mokambi ya église catholique cathédrale ya biko baza ko yawa na alekati ya kote linda ikepesa ni mbote alobi bondi alobi kala kuna na lati obi mikuvu sike kote kawa bonje lati tumba ligaka kongo sikate soko kan kongo sike kote akopisa la mbongi kitina kongo sike yote ngoko nini lati tumba sike kongo sike kote bonje na yeye kongo sike nini mo mabe ke bunda na ba tango bakosila okomona ndenge kule muzika wa tango wana kisiku kusona naye ni alingabi na lopango na ngai bon bala kisi ngai ndenge ya kusala ndio pika lokolo na piki lokolo ni basi basingina mai na ndio botala kuna na balaisi ndio kuna ndio alors bilo kuna badiko kostolize ondima na courage ya kusala tango yote bitumba butumu diable moko pa bangai ko mangai na ndio ndio mangai kile ezala kile nzamba pia kinga ile preuve moko
alobi na ngai lelo uta ntongo tibuti okozwa mopepe uti na libanda te okotikala kaka na kati ya ndako na ye yalingi bongo bamalade alobi okamata kontaka na moto moko te natikali na ndako nauti na sambo naleki na sala mange nazongi na sanctuaire na sambeli nazongi na sambo nakei na toilette nazali kosukola maboko na sala jobert nayoki te lokola batindi ngai nakende ofungola fenetre naye na fenetre po ezali bafenetre ya okolisante boye nalongoli veru ezaka wana nafungoli nobizaka bati bwakili ngai lokola babwakili ngai mai euti na congélateur wa izike nabi esili na ngai naoki kaka ye moko andandi nalobaki na ye ofungola fenetre te indienne moko la diable c'est la plus puissante nkombo na ye ezalaka martibira anga aboma ngai donc c'est ka oyo eza na commettre ya likisili ngaki yango epuis bon nyonso esalemi lisusu kamatama ya sanctuaire mai ya sanctuaire esutio mai ya lidiba ya bomoi ya bikoro mpio alobi na misepela lisusu lobi na kokoka te ayebi to oya misepela bon na misepeli esili ezakakisi abi nalobaki na yo fungola fenetre te mpo nini fungola namonaki makambo mingi na 15 heures akopesa lipige bamaladi nyonso baza na bitumba ini ya solo bamaladi esu bautaki na mbandaka batiaki lokola mwana te baza kolamba biloko batindi baesprit na zetu ya bato oyebisa bango batiaki mwana te garde malade azalaka na ye maladi te ye moto akufaki loto babi moto moko akuti kuna azokufa bato baza kolamba biloko kuna mi bazili azikuisa bango bakota bazili quelque minute après mwasi mosusu akei bon oyo azalaki maladi saka oyebisi garde maladi na ye akufi ye mpe abimi na ye na ndako abimi na te ezalaki likambo lokola omoni ebalembogi bozokanisa nde ezalaki kasi histoire eza monene mingi soko tolobi ke tokoma yango mpo eza balinga moko nakoma te azi bato basi bakoma po sokonga ka journal eza koleka or tule izetina tina te puisque ezi yango ekomi lokola kaka ndenge wana oyetima tolango na ngonga moke te mbote nabosanaki koyebisa bino kaka po elikolo wana onayebisa banganga mingi ntango nauti awa nzambe alobinaka na bikoro naino te nakei kotala bilanga na ngai na retour cousine azali nakoti vraiment skelete nabengi sasa ebi likambo mingi bikolo yaza ndoka mbili moi kakesisi alors aliak moi alingi na kindoki yela bandeko alors na nyonso nzambe taleko bawi balela koloni oyo mutaki nde losambo na bango kuna bon kolia Zata d'abord donc direct nzambe alekisaki kino ya kokoloba ngai direct te ata oyo azala koloba na ngai liboso en direct po te yaloba na ngai en direct ipo nzambe apesi nzela mais le perdre de dire que nzambe autorise yaloba na ngai na continue kaka kosambela 2 jours 3 jours ata wana akomi lokola aza kobika kuna na mboka azali kolia ata akomi kolia naye ngai na kaka kosambela lobisinga baana mosusu wana na batravailler yango balingaki kosambelelaka moto wana mokolo moko na ntongo kaka esprit wana alobi na ngai nzambe alobi komeka ntu kosambela mpo yayi te nalino nzambe ebisa ngai ye moko mpo nini eza koloba na ngai bon nabengi pere natini olobi bo eske natika kosambela mpo ya tata wana
ali tikatembelele na yuka timawamini ikawa lokula naidi batekelele na ibilisi na tabanga kukufa akakuja jalipo ya madina salaka aliyaka batemingi na natana akufa lokula ngaya ibilisi kitekelele jipa nikaza kuoga te na vandi kaka na tangu ya entraînement ngua ya kubungiza ngaya vandi na kitu na zala iko tano na kabati buku na kitu na bandi kurefeki na text wana na zaidi sana mimi mbona kaka natanga nikula plafond eskizo na atimu alijaka bomba gani tumbo ile na zaidi kurefeki sio kula balaji ni kama tena kumogote ba tumbo la mshiriki na kutala sasa wana stress na kaka ndenge na mbona kai wana sasa kukiba kindio yule ndio tumbo ile alijaka mbele ya mtu na sasa abeki na mtoto ajoki leo ndio ni sasa ndio wazi na kukutana leo na mkono na leo na zambe na ile sasa vraiment tangu ngone na yuko pana ndio baba leo na kitu na sala kia pepe wazi kaka sio wana wale avec la nani hizo na sasa na hiyo kinga ni kika kutuna ndani kambwani tambele na ndio kile leo alika bien dari lagi ana jitahidi ba problem na zwaka na vitu mbote pamoja kwa mbote bana zao mbote kumbe na ngati damu hili no kama kuna zana kama kama bali ya bali ndio na nina hiyo toto omba la ngami bali papa nalanda banatea ya maabu matia ndio papa etoka hinga shule ilikuwa na makambo ya purification kwa hiyo elimu ni bakaka ya mibale matia lele ndio tena ina shule msemwana ina shule teko na hivi kati inganda ndio papa kwa hiyo sababu ofira mizuri kama ndio ndio na moto ako nile nile kasi papa ndio tena hiyo kwa kaunti ya libération la réalité avant na qui le fait bon semaine ya le premier échange papa na mwana kitu moko ya kama c'est la quartier c'est la moitié moko aje na jeune moitié ngo a moitié anganga obana ya section munene na bisa kabati na maladi ya mwanza ba maladi kitu siko papa na hivyo lote na butu nina kila sana na ngai pana sana na moni bel sere ya mosa kina zima na mosa na naona hapo ndio kana na pase ndio kuna biso ya di entre deux avenues wa hapo ndio kana dunia chini ayi kina ndio mama li nana wiki le kitai mosa ya ndio kuna ngaba bosi mapasa bana ndale asimoko akufa ngali bina na bakisi na dino na ndoto ba adio siko yemo ndio ya bienti ngana la mtu na hiyo yote bana ngai da bikina anasema tani bareza bwa tuka iso tembeka kama na nana boma pasi alimwana ya pakati asembela kaya bitete vraiment na hiyo kitu ni na kusala papa tongo tani na hiyo mwana mmoja ngo aiko nikalibotoa pao na biso sio mtu tena mwana hiyo kitu vraiment sisi mwana yetu jeni mbi ale deuxième jour na hiyo kuta ni kati ya jana avana likula mesa jana sio tete ni kwa na hiyo kitu hapo yetu sana mwasi wana ili moto yetu sakio antuke kusala makala mbele papa na jisi si mwaeti na ye assemble la kate mobane taanga na loko vya msana kutinda biso bane balimbele bona bujema est-ce na kueleza mobane ye sisi makamalo kwa mwasi na botike ali presque à terme est-ce vraiment ekosala ngambire nini papa na kokite mwana sana hivi sapile e ate même soirée kwa wana mwasa ngopa kina hospital aiko bota ajite aiko sale césarienne même on a pour na fika kwa grave na hospital ya pala yona devavé siko papa yangana motende eko sanga personadi siko na misa nzambe vraiment na akomona ngande nini parce que kama ngo deja yako yeko sangai na lokola ati ako tambe la tien mwana na sala promote papa na lela ki mwante na mwasa motola la kata mwana ya mpango ko sala tu papa ni raki ukazina ko convertir bato et single ko ni disali
yapi ampende mpesi mekila yindi wana po bakoka koya kobiki kama orate okaze yako oyibi bapendi kula bango wana baboma batenisi basala makambo mabe okonvertiri mais ezali bitumba monene mingi pa nzambe mpona yo kosauve moto moko ezali likambo monene pa nzambe orate okaze ya kosauve bato wana kobanga te moto asambelaka te peut-être mpo ayibi te loba na etala na loteli yo boyi ndai bandoto na ngai lekaka kaka boyi lokola na kamone balemboki ndoto soko na loteli moto kaka boyi ndele yo bakumisaki na yo na tata na yo balemboki eza lokuta Oui, papa. o wana esi eleki emeli koyebisa ye okomi obanga bamokonzi nabo banga parce oyebi mpe na biso mentalité ya bacongolais en tout cas soki ozi koyebisa makambo ndenge wana mpa mokonzi ekoyeba ndenge mobana akoloba me ndenge nini yo oyebaki te mwasi na nga osambaka babo 2 jours après kaka mpe mwasi na nga aboti azite en tout cas elingaki eza na nga baproblème yango wana nabangaki no likasi kawoloba lokola mpe bayaki luko convertir bango cadi nzambe aprogramme ke bato wana bazala converti yo kende vers bango banda koloba na bango masolo ya nzambe no makamba lokola ndenge yo makambo ya boyi soko osambeli bon ekobanda kolongo ngonga na bango peut-être koyitana pene po tebanga bazala teri sala yango kobanga te kobangaka moto oyo aza kosala bakisi te yana loba na bino omoni poki ya kisi zaidi oyo ebangisaka wana yo ebisa mpe bango yo kisika oke olokoti yango kamata mpoke na yo ya kisi yango te obi basimaka te batenga na shindi esalakelaka naza moneba ekosala yo eloko te kina ekika pa mokonzi oyo ya mibale nalingi na explike yo parce Bote bani balembonge. Kombo na ngai kibwila yala. Papa motema na ngai ezali concernant materia oyo euti koleka. Papa olobaki na biso ke soko moto atoki nzambe awa na se timosante bandaka uta wana se bon akokoma mosante oyo kuna epai ya nzambe na lola mpe nzoto na ye ekobeba te soko bakei na tombe na ye meme ata nsima mibu kama bakokuta kaka nzoto na ye ndenge bauta ekotika ye bon moto oyo azali lokola ndoki moto oyo aza ndoki soko akufi kuna nzoto na ye ekobeba mpe motu na ye na kra na ye kuna bakokuta makili eza mwinda bon awa obi bato ya ndoki makasi bato ya se bazali mwa bandoki mikeleka kopola kaka na polisi ekoumela mingi te bato ya ndoki makasi bazalaka mpe na bisiri makasi bokokuta oyo wana uti continue bon papa awa na nguya parapsychologie toyebi ke babengaka baoyi banso na ntango baoyo baoyi bazali koleka na lola soko moweyi wana oyo azalaki ndoki makasi wana akoki koleka na lola eloko nini ekoleka kuna na nzoto na ye eske ekozonga lisusu malamu obie ndenge puisque olobaki banzoto wana bakorekipere yango mokolo oyo eza kozonga biso konse rekipere banzoto wana nzoto nyonso oyo ekopola oyo ezalaki mabe epoli moto nyonso ntango yezu akoya akokamata nzoto lisusu osalaka masumu na nzoto osalelaki mpe nzambe malamu na nzoto na ntango yezu akoya bato bakokamata lisusu nzoto boyi ya mabe bakokota na moto na nzoto na bango boyi ya malamu bakotikala na mokili na nzoto na bango parce na ntango wana bato basusu bakozala bakufa te bazali kaka na bomoi toloba soko yezu ayi na minute oyo akokuta ngai na ye tozali soko biso toza malamu tokotikala me boyi bazali mabe bakokende kozika me biso tokotikala wana tokokufa lisusu te baye bakufaki bakolamuka na ntango wana baoyo bakomona na yezu liboso ezali boyi basila kokufa parce bango bakoyiba événement wana liboso e bango bakokamata nzoto bokomona na ntango naselaka bino makambo ya yezu ntango akozenga te nayebaka na bino mingi makambo oyo ekoleka na ntango oyelaka na ntango yezu akoya bato nyonso bakufa bazali kuna bazali kaka na age na ye oyo ye akufaki soki okufaki na 10 ans oza na 10 ans oyo akufaki na 50 ans aza kaka na 50 ans kuna bakolaka te nyonso ezali arrêté na age wana bango bomi wana mokolo yezu akoya
bakomona Amerika bazali kuna na nzela wana na mokili wana beno bakoya pour reprendre nzela na ntango wana ekosala ekolo eza kobangisa bino tekuniza kozala mingi présent bakomona yebisa union nalobaka na bino mpe ya mingi présent église azali ya mingi présent tous les vendredis mais ngai nazalaka mingi présent tous les jours na omniprésence na ye bato banso bakomona ye mais liboso boyo bawaki ya mabe mpe ya malamu po boyo bawaki ya mabe ne ya malamu bakomona na mokili na boyo ya malamu mpe ne ya mabe bakozalao basi ya mabe bakoti na moto basi ya malamu likitali principe ya kobala na ekozala lisi te principe ya kobota ekozala lisi te donc tokotikana kaka boye kokomisaka kaka nzambe oyekango bato bato bakozala na bango esika ye apolaki tone bamotoso akufaki na mai misimi na ye epalanganaki mikuwa na ye ekweyaki esika yango ekweyaki peut-être mokuwa moko ekangeli na kati ya zero kuna peut-être mpe esila ebaluka nango mabele mais akoreprendre siseki na ye kaka nasika epi alili likolo ya mai nakanisi mpo ya mai beyeli mingi te bato mingi bakufa te bazinda na mai bazali kaka na bomoi eyeli kobimisaki deja wa 2 personnes oyebi nakufa wa mokonzi papa Lesako iko wakaweka likolo sana malamu moke papa bana balembo mbote koma ngai mama mosatu ilonga papa motena ngai mozali boye kwake biso bato tozali na bana natete alobaki ke tobetaka bana te tokoki kopima bana biloko mokolo mobima te kasi bana baza koyokela biso te papa mais natuna motuna oyo soki bana nanga bayembe na tuni mpaka so nalobi toke na lopango losanto mosusu aboni ngai na ye na bamosusu papa lelo nakozonga nakuta mwana za ndako te tozopesa ngai place mpe napimaki ye biloko mikolo mibale mpe nabetaki ye papa nabwakeli ye soki na misi nzelanga na mingi na tata na ye oyo olingi koyoka yango te mpona nini ozokende kotambola na bao ya babandi papa yango oyo naye kotina liboso na yo mpe na baninga na ngai mosusu ke bana baza kopesa biso mpasi papa mpo koloba na monoko baza koyoka te ngai nasalaki mabe napimaki oyo ya mobali biloko mikolo mibale papa ye mpe asalaki mabe mpo aza kotosa te bien nalingi napesa kaka mama ilonga réponse oyo ekomami na bible ntango ekoki na ekeke oyi koaplike yango te parce ekozala aplike na ntango na yango mwana oyo azali kotosa babeti te esengeli akufa ekomama na bible oza kobango ntango bakomata obotaka na yo te nasalaka mpe na mokili ya mokili te ekomami na bible nakoki koyebisa yo boye mwana nyonso oyo azali kotosa te azalaka toujours mabe oyo azali reincarne moko ya ndoki oyo ayi kozwa bondoki parce mwana nyonso na motiri ya moto esalemaka moto esokaka atosa ebongisama ndenge wana yaka nde na mwana wana mokolo mosusu balanda makambo na ye okoyoka po bosalisa ye bobenga ye a distance boyeba ye ye nani okomona bana mosusu sala moke papa atindi ye abaluki aza ndeko bana nyonso ya malamu bazali kaka kotosa akoki kosala mwana bulu ya bana nyonso c'est vrai po azali mwana moke me motosi ya kotosa etali ye na miso mpo awuti soni me bango aokaka soni te etali mo yafunguli ngo miso bakala na ngai na butoko bona oyosala mwana na mwana wana okomona makambo zili papa motina ya mibale ezali boye nazali kaka na kosola ndenge nalotaki mokolo mosusu naloti otini moto moko mobali moko mwana moko mobali moko akobenga ngai bongo tozalaki na esika boye nakesika na lopango losoki nayebi esika yango te alobi papa aza kobenga yo ngabi
Yala jana ngala bilama malamu tende na koma na liboso papa. Abi tende kaka papa zo benga ate jana bilama mabe tende kaka. Ngape na ji botatu maliza ona botaka awa. Na mami yote na mkoa na binako kana ngama wakati kona kwa na mwana huyo. Yuko bilama za malamu tende. Ti na komi tende. Na mami papa ngazama na koko. Afukani liboso na yo. Simango mwasi moko pe ya mundele. Avec ce que il a bon bati bana liboso. Papa simango pe na lamuki. Sasa ndio na mwana kiboyo sasa matoto malamu. Wani kandi mabiki na kandi wani zanga kanda malamu kitana ngo. Ina moko sasa. Papa. Soko mutumoko na ndoto na yi. Ayotinda na ndingi ya madi. Izari bandoki na yi. Bakamati eloko moko bamasi yango lokola ndenge ndenge il faut benga yango mokolo moko te mutakoleka ngana ndenge mabe ata mokolo moko te mokolo moko wa mama moko azali mama ngana zamu aloti tingai na tei kolukai mabala na lebi babenga mutwa babengi mondele moko azalaka wana sisa balaka soko ndiko na bango soko balaka na akufa akena cosmos asali maske na yele ngi ngai ala tinga o na sala ka yena na trance mokolo wana ayi ni asende ko piko na kuko eloko nyota maboko kule kanga hivi okolo kanga na yibu ya kubiki sayo na yiku yiri sayo bande kuba na yiku sayo ni ko na yiku pesa yo unzi yetu mais jamais soko moni ngai na jira ya mabe benga mutwana okola nkomule yeka ni ngo Papa mokonzi mbote. Bane balimbonye mbote. Papa anataka mutima moko ya yambo ya liboso. Papa habiso azalaka ndo. Nkombo na nani? Kombo na ngai mama atakaya. Ndio. Sikoyo papa na biso wana azalaka ndoki. Papa alingai kondima te. Boleo na keleki kisangani na yebisi yetu. Papa soki ezali na biloko etangama lokola kisi bwaka yango. Papa alingi kondima te. Bon, soki aza komona ngai na ye na lopango lo santo oya kisangani na zongi na ndako tata ni ko santi ngai te aza ko loba na buto na za ko mona yo zali mundele na za ko mona yo zali mundele bima na ndako na ngai bon ngana lobi ko na yo so mona nga mundele na ndenge ni ngana za kaka moyi bon na sangi ti na ko isa papa na ngai lo pam ya lo bisa tata na yo azalindo lokola ndenge azando ki yangwana aza ko mona yo mundele na butu yangwana alinga kate amona bona tiki na zongi awa na kisasa bo na leki na identification mutanto awoni ezali kaka bo na leki na procès kaka ye mutu moko o yendo sikaka aleki o aboma ngai po aliemo bo siko papa nazali kotuna boye sikoyo ngai nde nakomi bana na yo banankazi ne bazali awa bazoloba nini ngai moto na boma yo ngai moto na ya kusomba kindeke pa na yo na ya kusomba maji pana bo siko yango na papa ngana ka oza ko kamusa ngai ni po bazo ninga ta ko santi ko mona ngai te soki ba moni baza ko bena ba zo ba ni ngana za magicien ngana za ni ndo bo mutuna ni bale papa na lopango ekika ngana za ko lala bo na loti mama ya biso ya lopango kana le na loti aye alobi nanga yo ni ko bila kisanili ngana lobi mama na bila kisanili ngana ko puke la ndi sana hivi kamba ngana hivi alirasa lokola abeta ngande te na zangi pape bale mo na zangi pape bale bongo asini mama ko apesi nga moko bon na tongo na mona kaka yende ya liboso kana to adio boni mama odini ngana na ngate na ngito na lobi na kaka inversion na lobi na kaka inversion na kombe bale bongo azongi na lobi na motema azongi atani ekite bon troisième tour ye moko ayi kuko bangale nazalaka soki na lali nazomonoka kozali mondelo malamu otikanda kuna ngai obima papa yango na problème oyo na ye koyebisa loko na nga abwaki yango libanda lobi nabima ngai alobi malamu kaka nabima soki kobima pesa ngai préavis naluka ndako alobi okoki koluka ndako te bima parce que nazomono kaka mondele kaka papa yango na ye koyebisa yango ndwa mais yo ngako kama bipo ya kozala mondele biso bana ya nzambe tozalaka mondele ata lokola tolati poso oyo po ya moi lesi makasi po tolata poso oyo tozali nde mindele
na bonzambe tokepembe bango bazali baindo totomoindo bandoki ifo bamona o différence wana bakoki kosepela te ntango ya kala eske bato mingi balingaka mindele alors biso na bango tokomi na ntango yango bakolinga biso te soko okoki kolika esika mosusu lika okende kovanda oyo atata na yo moto so azali ndoki baprofese eza kobima kaka azali ndoki soki aza kolokaka yo kobanga eloko moko te sambola nzambe abatela yo kobanga eloko bima na lopango ya bato soko okoki kozisika motu okende kovanda ezali ndenge wana papa nakotikela lopango na ye kaka mpo namoni deja azali kaka ndoki boye mpe tata oyo yanga azaka kobima na proce atikaki nzoto na ye aza lisu te malama elelo konzi mbote bana ya lopango soto mbote kombo na ngai letumba na ye kopose mituna mibale eyokana s'il vous plaît motuna ya liboso nazwi exemple moko relatif ya mokolo ya sambo epreocupe nga mpe nalingi otolere te natilango kaka selon bakategorie ya age moto akoki kotikala nzala bajour boni mpe mikolo wana soki basombeli ye biloko meme mokolo ya sambo ekozala kaka lokolo bayeli libutu ye parce que olobi yango liboso natolere kaka oloba likambo wana donc moto wana oyo akosomba biloko mokolo ya sambo ezali asalaki 6 jours aliaka biloko te donc ayi kozwa mbongo akosomba biloko le septième jour c'est ça nde yango lingoloba c'est-à-dire que nga nakuti moto na mokolo wana ya sambo azali kokufa nzala alors avant nasombela ye biloko akolia nalobi na lopango le santu makambo wana ezali lisusu te ya kosomba biloko na bino parce que bolakisi epai ya nzambe te bozali kotusa ye awa na lopango na contrainte soko napesi te bakosalisa ngai te soko napesi te ekozala te alobi bon puiske mpo ya kotusa ye esengeli ezala volonté ya moto atusa ye bokoki kosala yango awa mpo ya contrainte parce que ezali na lopango esanti alobi na lopango esanti makambo wana ezala te ezala bamalade interne te boyo aza koya ezala te tosa ye na yango epai ya yo po amona soko ye epesaka ye boyoki yango malamu nalingi nazonga na likambo oyo ekosala lokola ngai nalingi na interprete ngai naza kointerprete ndeko ya nzambe te nazali nde kotransmettre ndenge azali kotinda ngai nazali interprete te nazali te lokola o parler lokola ngai naza koloba oyo boza koluka oyo ngai naza koloba ngai o parler po mpe na miti ya ngai micro nakoki kodeforme eloko te kaka oyo ebima mpe na monoko ya moyebi nde yango ekolima nde parler tokali nango nazali instrument motina mosusu alors motina ya mibale est-ce que malédiction ekoki kodomine volonté totalement ya malédiction moko ekoki kodomine volonté totalement po ewanganaka nzambe oui ekoki kozala ekoki kozala motu oui mwenyewe nakupe na sikoyo na ka wana est-ce moto akozala responsable ya mabe na ye ou bien monani ya bakoko na ye nayai moko azali kaka responsable toloba moto moko sanguinaire na bana na nyonso akobota moko akozala mpe mobomi ya bato parce que moboti wana azali kobomana moko na kati ya bana na ye akozala kaka mobomi ya bato mpe bato bakoloba kaka oyo akamataka na tata na ye moto mabe boyokango te akolika se corriger ça doit vraiment rééducation moko ya makasi moto nyonso azalaka toujours na mposa ya koyeba sikawa ebale moko azali koyebisa bazali koyoka banso batungo yawa bazali koyoka na limite oyo sokona bazali wana basusu peut-être batula radio makasi mpo tobayoka te tobayoka te
abandika kakoloba na nini ndio nitamboma na bandika kule volonté na yo ezali kotia yo akomisa na kati ya moto anasala kamado azali na esprit azali na âme azali mpe na corps esprit na yo ezali kosuzele yo kosala makambo malamu me lokola koyina ya nzambe ezali mingi na makila na bango réaction ezali kaka tika kuna bato mingi bamaladi mingi babisaka ngai awa na kotina este ezalaki koyoka message te oyo ya orvola kende soko ningobika kobe pa ebalombo nazalaki koyoka me nazoloba tikaka makambo wana azali koyoka pale kitua makambo wana isiki mwenezi ezakosika il faut moto te asala effort ya komilongola na oyo etangi ye prisonnier makambo na bo etangi ye akoki komilongola te abali kokoya wana ezali te pine moko tokani nani ina ya tuka bakanisi sango elekaki en dimanche ofrotaki banganga nzambe oyo bazwa na gobe rouge te bazwa na ya gobe rouge est-ce que nakoki kozwa explication ya situation wana tina ya ngai mokolo représentant ya balombo ezali soko alidi koloba waza mokolo ezo naza sana hivi naza mokolo za kutu hivi monokolo ile bamoja kwa bana wewe baba na Zambia represent kama kwa Zimbabwe mbote bana bonge mbote na dikiwa na lini nameka kupesa response na mtuna ya papa Lutumba akuli papa boy na mona tu dimas moko pa mo kondi olobi na banganga Nzambe oyo bajina na maya gobele rouge na miso te bazwa yango atindi alingaye na pa mo kondi fenomeno wana ibingo banini alungai bantina na malengo na pedo France na bana baso wa bangonge bo ko bongo biso banganga Nzambe o tuzalo au ko kanza toke makambo nyonso ba malédiction oyo dana matena biso esiaka kosila biso esiaka kosila parce que banganga Nzambe bamosusu tokoki awa na ba 82 ba 83 ba 84 papa balimongi azalaki na besoin ya kozwa bato oyo asongi kosala bango lokola banganga Nzambe alatisaki biso nguya kolatisa me na kati ya makila makambo esiaki naino te yango wana omonoko mbala na mbala papa mokonzi tokoka kolongwa nguya oyo tolati yango ekotela nzoto asali biso makambo mwa mingi ezala baseke mosusu nayebisa bino kaka seke bini bane mbongi mingi bayebi nayo yango te mais na seke bini wana nganga Nzambe azali na kati mpona paye bane mbongi alatisi ye nguya ya bonganga mais na nzoto na ye étant donné malédiction makambo ya bakoko na ye esi nano te azali koyi bon administre biso banganga Nzambe seke bini bon mingi na kati na biso tobandi kolongwa na bankoyi na bangubu na bankoyi boto koyoka ngai yango wana bomoni na mwa moke kolongola nganga Nzambe loko wana bandi kolongola makila na nzoto na biso ndambo ya puissance oyo alatisaki biso ebandi kokota na kati ya nzoto mokemo mais esili malamu te lokola esili malamu te papa akanisi esengeli biso banganga baso tokokozwa mma wana epengana mwa banguya ya mike oyo ekokosika na nzoto ya banganga Nzambe nyonso wana kaka mpona nini mpona te banganga Nzambe baza na pili nzoto ekoma pili
puissance et ton nzoto makasi faut te tosa bino na sima na ye bobikisa malamu. Bon, tala kanga nzambe sana tikile na. Bon, la garantie mwana bale bonge bitumba azi réponse na oyo atunaki nazalika koregrete ntango nyonso transport tozali kozanga natunaki na nzambe yoka ya relation publique ameka koreprendre contact na basociété ya transport ezala publique to privé po ya baere ya ndenge oyo ebela mbongo ezalaka te bana oyo bakokende na makolo tutututu kuna eza kokisanga pasi eke vraiment bato oyo bazali na mituka bakoki koya kozwa mbongo na mapoko ya bonte oyo kolongola bango kokomisa bango topisa mboto ipene natiki yango epa na nzambe yoka relation publique ye domaine na ye domaine ya relation publique aluka basolution po tozwa ata bisi mibale moko ekenda boyo kuna mosu ekenda basuki epai lutu deux voyage nakanisi bozali évacue lebisi kokotika kolanda nzela nzambe mpo ya makambo ya transport te nzambe apesaki biso eza makolo mpe atiki biso en bonne santé donc esengeli kaka tolanda matiele eza boye te boye papa lino bana banga nampasi oyo namonaki ebondi bilombokanisa kondima oyo nandimaki ebondi bilombolanganga na retraite oyo nakotaki ebondi bilomboetwama likutali ya pasi nanga namina kotombola tembele ya likutali ya pasi nanga dina kotombola Italia patinanda, Madina, Botomola, Nakati oyo namonaki ebongi bilombokanisa nakondima oyo nandimaki ebongi bilombolangaka na retraite oyo nakotaki ebongi bilombopetama lifuta lya pasi nanga namina botomola
na kutunda na kawira kutunda soko difficulté ya transfert ezali penda mbali pour les africains Entonces, acá, la mano, la frase, Julia, el tengo que brindar, ella me dice.